Mbika les bourgeois. Shalom na téléspectateurs nyonso oyo mesana kolanda biso partout où vous allez. Ndenge mama vérité mesana koloba na Afrique, Asie, Océanie, Amérique, Europe, bino nyonso shalom na bana nzambe nyonso pe na ba abonné tout ya vraiment que TV mbote na bino nyonso. Vraiment le long nzambe apesinga lisusu opportunité ya koleka liboso ya bana nzambe nyonso pona koloba ainsi dit l'Éternel, ya koloba ya ko partager na bana nzambe penser ya makomi na nzambe, ya ko édifier peuple de Dieu, ya ko instruire, ya ko éduquer par sa parole. Vraiment bambote belé na yebi ke tango na biso ekoki bon kolanda message oh maman vérité a memé la kibino de la part du Seigneur sur l'ennemi. Message na biso to te ko ba miko elekaki to lobaki ke na kati ya vie ya bana nzambe nyonso to na vie ya bikela nyonso bisika nyonso to sala ka parcours ya ba vie na biso to sala kana aspect ya bato mibale o to tambola na bango na vie to sala kana ba ennemi pe to sala kana ba ami. La fois passée, na utaki ko pesa message na ngepa na bana nzambe to touchaki mingi sur le point de l'ennemi, to belaki mingi sur ennemi. Le long nzambe atie ngana motema ya ko partager na biso ya ko continuer message na biso le lot to lobela sur aba ami. Yango nazo tirer attention ya ndeko moko oza esika nyonso ozali ozo occasion ya kolanda biso na pokwa lelo ya kopesa penza biso matoi soki na biko pesa biso matoi c'est que okopesa mama vérité po oyoka mama vérité, donc okoyoka mama vérité mais pesa nde nzambe matoi à travers mama vérité oyoka nini o nzambe atie biso na monoko pe na motema ya ko partager na biso lelo. Sans plus tarder nazo pesa mbote na bato basola na biso na bato basoutenaka biso na yebi ke boze belé oyo baza lokola bapoyo ya Moussa et Maman Vérité, il y avait Mac TV, le conseiller à Maman Vérité numéro 1, l'évangéliste Emmanuel Pedro Timothée, il y a Altar de Fogo, le visionnaire de Mille Pador, Papa Timothée, Maman Tébélé Sikozali, le conseiller, il y a Maman Vérité, Maman Raquel, Christophe, Nakatia, Église, Consolation des familles, Bambo Tébélé, Pembo Télangali Soussou, et pas il y a manager, il y a Maman Vérité, manager, il y a Vemac TV, Papa Flori Chigo Tchangu Moi Collège Nakatia français na Saint-Brieuc pe nazo pesa sous mbote et pa ya Papa Rocher Moako. Vraiment babote na ngai et pe na basali ya nzambe nyonso o boza partout dans le monde. Lelo si jeni o nzambe apesi biso ko tolobela. Avant que tokota na sujet na biso to kobondela na nzambe. Totomboli kombo na yo moko kisina bilaka. Nzambe o sali biso lisusu ngolu moko na lelo ya koleka liboso ya libota na yo. Nkolo na nguya nyonso naza na eloko ya koloba te. Nalobi kaka nkembo ezonga epai na yo. Nzambe oyo opesaka mayele na bayebazangi mayele. Nzambe oyo opesaka mayele na baoyo bayebi koloba te. Nkolo nasengi lisungi ya molimo mosantu yango nde esala na kati na biso afin que to communiquer la vie na peuple na yo, afin que maloba ya pokwa ya lelo ebondisa motema ya moto moko ezaki olelo, ekonsole motema ya moto moko ezwaki ba blessure, édifier moto moko akolanda biso, instruire foi ya moto moko. Papa lobela biso, lobela ngai mama Niki Makiese pe lobela bandeko nyonso oyo bazolanda biso na kombo na Yesu Masia nde tobondeli. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mikole utaki koleka utaki kolobela biso sujet na biso ya ba ennemi pe ba ami otosaka na bango marche nazolobela mingi na bana na nzambe mbala oyo utoleka tolobaki tolobelaki na kati ya passage na biso ya 1 Roi chapitre 3 verset 16. Totalisaki biso basi o mibale ba femme prostituée o bibebi na kati na makomi na Nzambe. Bazalaki ba ennemi te bango mibale. Bazalaki ba ami intime. Oyo nazozonga mwa moke nsima mpona kota na kati ya sujet na biso sur ba ami. Na kati ya alliance ya intimité na ba
bango. Bible etalisaki biso ke basi oyo bazwaki zemi na bameme période babotaki mpe na bameme période. Quand dire c'est ennemi mpe ami ebimi na kati na sujet na biso nauti kotalisa biso lisusu na kati na basi oyo mibale moko abimaki azwaki role lokola ennemi mpe moko azalaki lokola ami. Oyo azwaki role ya ennemi nayebaki na kotalisa na bana na Nzambe ennemi aza conscient mpe consciente na défaite na ye ayebi malamu ke aza na ye esi alongama ayebi ke befort nyonso akokosala esi balonga ye ayebi ke azotambola na esheki na makila nzo nayebisaki lisusu na bana Nzambe wana eza foi mpe conviction na nga sur passage oyo ke nkolo limbisa bayini na biso po bayebi te nini oyo bazosala nga mama verité nalobaki sur passage wana bayebi oyo bazosala lokola bana na Nzambe toza oblige mpe na droit ya kobondela mpona bayini na biso me mpona likambo oke bayebi te nde nalobaki bayebi otango moto azokana sala moto mabe ayebaka ke nalingi asala eloko mpona lukaka esheki na vi ya moto me lelo Nzambe atie kati na biso lelo tokolobela sur baami na kati ya basi oyo mibale moko azalaki ami breve année nakosote mpena betape te mpo tokokoma sur la sagesse de Salomon eloko nini elakisi ke mwasi oyo azalaki ami nasote mwa moke mpo tokokoma wana ntango base retrouvaki devant Salomon ntango Salomon alobi débat sur débat alobi no boyaka na lichette topasola mwana oyo ajwaki role ennemi alobaki na Salomon wi roi tokata eka biso mibale toperde mais oyo azalaki ami asantaki makila nzoto elingana ayokaki pasi lokola mama ayokaki douleur ya makasi alobaki na roi Salomon mokonzi kokata ye te pesa ye lelo nakotushe mingi point ya ami na kati ya point ya ami tokotanga na passage na biso ya Ephésiens 5 chapitre 5 verset 14 avant que totanga passage na biso nazolobela mingi baami eza na bato ebele batambolaka na ami moto azolinga toujours réussite ya vie na ye ntango azotala esheki ya ndeko na ye azoyoka mawa na motema azoyoka pasi adefoi ntango avanda na kati ya ndako na ye azointercede mpo na douleur Nzambe yoka ndeko wana ma Nzambe yoka ndeko nanga ma yawe kota likambo ndeko wana basali otango tozolobela bafo bafrai baza ntango tozolobela kao seke point ya oke mpe ezali tosalaka mpe route ensemble na bami bato oyo aza wana na kati ya ministère na yo alobi ke nga naza wana ka mpona soutenir ministère ya ndeko adefoi azwaka soin ya koprie mpona yo moko oyebi te azwaka mpe temps ya kogene mpona ye moko ayebi te soki ayoki moningane na problème na kati na couple akotika mpe makambo ya préoccupation ozalaki nango bi te fonaki ekopesa conseil na couple soki amoni ke kote wana ndeko nanga mpena ndako bana basangeli oyo bakolia lokola ami oyo aza na bon cœur alobi ke fona kende na siko ami na kati na vie ya moninga na ye moto biso nyonso olobake meilleur ami c'est Jésus-Christ de Nazareth oui c'est vrai
Sim, é verdadeiro. Notre meilleur ami c'est Jésus-Christ. Nosso verdadeiro amigo é Jesus Mais Cristo. Yesu Massi, Mas Jesus Cristo asalaka na kati ya moto. faz da pessoa. Il est de venir et non pour soutenir et non. Ele vai um para assustar o outro. Alataki nzoto ya kibomoto. Vestiu corpo do homem, Akomaki moto. tornou-se homem, Kaka po asunga. somente para se ajudar um Toza na bami. Temos amigos Bato nzamba tie pene na que biso. ele meteu perto de nós. Bato nzamba kolokar na bavi na E biso. Deus pôs dentro dessa Ata vida. kova ndenge ye. Qualquer evento da Bato nossa wana vida, koka koloba te pene na a gente não biso. consegue ser perto de nós. Bato wana baza oyo nzamba tie kati na biso. São que Deus meteu dentro de nós. Baza bato nzamba tie na kati ya misala na biso. São que Deus meteu dentro do nosso trabalho, Atie na kati ya banzela na do biso. nosso caminho. Também, Kaka na kati na butu na pongi. mesmo a noite da noite do sol. Diable epai ye aye kobwaka ya ye. Deus deve deitar na noite cedo. loba na nga ame esika ozali. Diga a se se eloko nini esalamaki epai na mwasi oyo o que foi feito para essa mulher? mpo basala ye tro Vai fazer a troca. ezalaki profond sommeil, Era só o sono profundo. ezalaki mosindo ya pongi, É o sono profundo. yango esalaki ete basala ye échange. Veja que poder fazer a troca. Na mateya na biso ya la fois passé toutai kolobela Na versão passada que nós falamos, diable autilisaka baméthode ya nzambe, Diabo usa os métodos de Deus. satana autilisaka bastratégie ya tata Deus usa a estratégia do oyo Pai. bana nzambe ebele tozanga tata esika E moko, falamos como estamos com o Pai. tozotambola na tata tozolia na tata Estamos andando, estamos caminhando com o Pai. kasi toyebi basysteme ya nkolo te, Mas não sabe o sistema do Senhor. kasi diable ayebi basysteme ya nzambe, Diabo sabe o sistema de Deus. ayebi ke tata na biso Sabe aloba por isso o Pai disse. il échange tous les malédictions en É por bénédiction. isso a bênção, a maldição da bênção. mokolo wana mpe na kati ya profond sommeil Dentro do sono profundo também. eza même arme oyo diable aponaki mpo É autilize, uma arma que Deus usou para utilizar. asalaki échange ya mwana, Deus faz troca das crianças. azwaki liwa apesi na bomoi, Deus pegou a morte da azwi vida. bomoi apesi na kufa, Pegou a vida dela na morte. ayebi ke eza basysteme ya tata, Isso é o sistema do Pai. azwaki kufa na biso Pegou a nossa morte. amemaki yango sur la croix, Levou sobre a cruz. azwaki yango amemi yango na ekulusu, Levou sobre a cruz. azwaki bomoi na ye Levou a sua vida. yango apesaki E biso, que deu em nós. azwaki bamalédiction na biso Pegou nossas maldições. amemaki yango sur la croix, Levou sobre a cruz. ebongo azwaki bénédiction na ye Essas bênçãos apesaki biso. deu sobre nós. mokolo wana na kati na butu E ele na noite. mwana mwasi oyo azwaki ro lokola mi epai ya enemi na ye po tokobenga enemi pour le moment, Vamos chamar essa irmã de mulher porque fez o papel de inimiga. eloko nini esalaki ke basala ye échange Ele fez com que fazer essa mudança. mpo azalaki na profond sommeil. Porque estava no sono profundo. nazoteya moto moko na poko ya lelo Só que aqui na tarde de hoje, pongi c'est bien, o sono é bom. moto nyonso esengi alala Você tem que descansar. ntango butu A eyaka noite vem. adefo résister liboso ya télévision, Você resistir dentro da ntango televisão. pongi eyaka Quando o sono vem, okolala kaka, vai dormir somente. ate kuti yo na Você kiti, está na segunda, ate kuti yo na mabele, mesmo no chão, ate kuti yo na mbete mesmo na cama. okolala Ele kaka. vai dormir. kasi pongi nini onga nazolobela na Mas qual poko sono lelo para a tarde de hoje? eza sommeil É o spirituel. sono espiritual. tokotanga na livre ya Ephésiens, Vamos ler no Efésios, Ephésiens chapitre 5 Efésios capítulo 5, verset 14. versículo 14. totangi na kombo na Yesu. Lemos o nome do Senhor Jesus. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. batangeli biso na portugais. Lemos a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. É a palavra do Senhor. La parole du Seigneur. Amém. awa Paul azoloba na biso na Aí Ephésiens, Paulo nos diz em Efésios: réveille-toi toi qui dors, desperta tu que dormes, lamuka yo oyo ozolala, acorda tu que dormes, lamuka na kati ya bakufi, dentro dos mortos, lamuka na kati ya pongi ya liwa. dentro do sono da morte. Bien-aimé dans le Seigneur, Chama do Senhor. awa Paul alinga aloba na biso Aí Paulo nos diz o quê? ayebi ke pongi eza important na vie ya Sabe que o sono é importante na vida da pessoa, même ata pongi ya nzoto. mesmo o sono do corpo, Bible elobi na biso ele vai dizer: moto oyo akoma mowumbu ya mbeki a vez torna-se escravo da oyo azowumela toujours na pongi está tendo sempre no sono. popola ekosurprendre A ye. pobreza vai lhe surpreender. mpo soki totali genre ya bato ya bongo Você não vai precisar do tipo, ntango ntongo etani quando amanhece, bato bake koluka as pessoas vão procurar. ye aza toujours na Ele mbeki, está sempre na cama, ye aza toujours ya está kolala, sempre a dormir. bato bauti baye na lipa Está fora na cama com pão. ye abimaki te azangi ya Ele não kolia saiu falando oyo com ele. bible ebengi bagoigoi, Porque a Bíblia chama de bible ebengi bango bato na nayebi te na lingala soki tokomi
tobenga bango banani Essa manifestação não parece de chamar. bato oyo bakoma baumbi ya mbeto Vocês estão escravos da cama. bato wana baumbelaka toujours ke bobola esurprendre bango ndenge elobeli bakomi na Que nzambe demora sempre a ter problema de surpreender. awa na kati ya pongi Tem spirituel pessoa espiritual. mpona alobi lamuka yo oza ya kolala Pode ser a cor que tem que estar tudo a dormir. pongi esurprendre bato ebele na makambo ya mabe O sono surpreendente tem que ser uma coisa negativa. pongi esali ete bayiba yo oyo nzambe apesaki yo mpona profond sommeil Você vê que parece roubar que Deus deu para você no sono profundo. sommeil spirituel oyo tozoloba O ezali sono está uma falar espiritual o quê? eza na bana nzambe Tem ebele muitos de Deus. ozokende église c'est bien Essa na igreja é muito bom. ozokende bapriere c'est bien Essa na relação é muito bom. ozosala nyonso mpo sepelisa motema tata c'est bien É para tipo legal pastor pai muito bom. adefa befort nyonso ozosala As coisas que estás a fazer. oza no na kati ya profond sommeil É sempre no sono profundo. oke église Ou seja, a igreja. osali acte ya makolo etambola Esse o ato de ozali na caminhar. pombe de l'église Você está na cadeia da igreja. oza na pongi Mas está no sono. oza na sommeil É no spirituel sono espiritual. eloko nini elakisaka oyeba moto oyo aza na profond sommeil mpe aza na sommeil Só que spirituel Deus precisa saber que está no sono profundo e no sono espiritual. adefa vi ya méditation ya parole de dieu ezalaka osu te Vida da meditação e da palavra de Deus não está mais para ti. vi de prière ezalaka lisu Vida te da oração não está mais em ti. prière esengaki ezala vi na kati ya vi ya moto A oração pede que seja a vida da vida da esengaki pessoa. koma automatique Que ser automático na mwana vida. nzambe nyonso ayebi O filho de Deus sabe. ke eza na nzela mosusu te nga na kokosolola na tata Então, tem que eu possa conversar com o pai. eza na nzela mosusu te oyo nga nakoki kosuplie likambo na nga kosuplie likambo na ngai mpa Então, tata tem que eu possa suplicar as coisas ao pai. eza na moyen mosusu te oyo nga nakoki koluka nasala relation malamu na tata Nós outros que eu possa fazer relação boa com o pai. esengeli naza na vie de Quem prière está vendo de oração? yo oza na vie de prière te Quem está vendo de oração? ozwaka moment ya prière te Tem momento de oração. opesa nyonso makambo na yo moko privé Então, deixa eu dar topesa ntango ebele na bafitilité Tem muitas coisas infidelidade. surtout ke lelo réseau sociaux ekoma Olha, a gente está cheio. topesa ntango ebele na whatsapp bafacebook Tem muito tempo no WhatsApp e Facebook. surtout ke tokota na bagroupe ya whatsapp Então, no grupo do WhatsApp. oza toujours prête mpona kotala bamessage oyo eyaka na banotification ya whatsapp Mas é para ver, está sendo pronto para ver mensagem de notificação do adefa bible WhatsApp. evanda na motu ya mbeto A Bíblia está na cabeça da cama. soki osilisi badevoir no ya baréseau Você sociaux acabou de ver nas redes sociais? olobi te nabongela na nzambe Glória a Deus. oza ata 2 secondes te pongi Vai ver dois segundos olobi para kako nzambe ebatela napesi yo merci mpona journal Deus me proteja pelo dia de hoje. nzambe ebatela biso Deus nos proteja. mais vie de prière kati no eza Mas te essa daqui não tem. bien aimé dans le Meu seigneur Pai do Senhor. vie de prière eza devoir ya mwana nzambe Quero nyonso. mensagem de ver todo filho de Deus. vie de prière eza réveil ya mwana nzambe Quero nyonso. mensagem de avivamento do filho de Deus, filho de Deus. vie de prière epa mwana nzambe nyonso esengeli ezala automatique Quero Deus para teus filhos, tem que ser automático. eza te kaka na kati na église nde bisika nazwaka makasi ya Não é kobondela sempre que igreja não tem força de oração dentro da igreja. tobandaka nyonso esika oza na kati ya ndako na yo Começa tudo onde está dentro da sua casa. okogere foyer to famille na yo ndenge nini Vai gerir como a tua família, o teu futuro. soki oza na vie de prière Se te você não tem vida de oração, eloko nini okoyebisa quem nzambe que vai falar a Deus? mpona bana na yo Para teus filhos. okoyebisa nzambe nini Vai falar o que a Deus? mpona libota na yo Para a tua família. okoyebisa nzambe Quem nini vai falar a Deus? mpona mosala na yo Para o teu trabalho. mpona commerce na Para o teu yo comércio. na nzela ya prière soki Se oza femme de prière te você não é mulher de oração, soki oza homme de prière não és te um homem de oração. pesanga ame esika ozali Deve ser mesmo ser um homem. nazoyebisa na mwana nzambe moko Tu fala de filho de Deus. vie de prière soki eza te na kati ya vie na Se yo você tiver oração da tua vida, oza na sommeil está spirituel no sono espiritual. oza na profond sommeil Está num profundo sono. oza na pongi ya Está makasi no sono forte. c'est risque diable aya kosala yo Então, échange Deus vai trazer mudança. ndenge oza wana nzambe apesa yo eloko Deus deu algo, vocês aí. komimona te te ke oza na eloko te te oza moins valere epai na Não bango vê que nós tem pouco valor da pessoa. oza na bakapasité oyo nzambe atia kati na Tem yo que fazer que Deus deve dentro de você. oza na ebele oyo nzambe alona apesa Tem muito que Deus te deu. ntango so ozocomprendre Você te está entendendo? oza na richesse Tem ebele várias riquezas. mais manque ya A révélation falta de revelação. manque ya A prière falta de oração. ozokaka kocomprendre te mpo oyo Tem ozali que você entender que você é. c'est pour cela ozodemere na Que pongi está demorando sono. tomoi na kati ya basi oyo mibale Essa mulher. soki mwasi aveyaki Essa mulher teve. bakokai kosala échange ya Não mwana pode fazer troca de filho. mais boye bazalaki na mozindo ya pongi Eu vou dar dentro do sono. mwana aza bénédiction Filho é bênção. moto oyo aza na Tem lipamboli que ter bênção. esengeli aveye malamu sur Tem que bénédiction vigiar bem a sua bênção. esengeli akontrole malamu
Ele encontrará bem a sua bênção. Bible elobi na biso. Ele vai te dizer o seguinte: moto azokumba azotambusa arche até está conduzindo um barco. esengeli azala tutotu encadré na ye acontrôler tous les 4 coins ya carré ya marche ya arche azomema Ele encontrará bem todos os 4 cantos da barca. na kati ya kobanga nzambe Dentro do temor de Deus, dentro do temor de Deus, ya kocontrôle eloko nini oyo ozomema reconhece o que estás a levar. oza na lipamboli bénédiction makasi na vie na Tem yo bênção ganha na tua vida, mais ozowumela na kati ya pongi mas está levando mundo no som. eza na ebele diable esi asurprenda bango Deus te deve te surpreendeu. ata ozotambola ozotia makelele Muitas vezes está fazendo para o barulho. oyo ya motu ya nkolo apesa osi bayibango De repente já te roubaram. bénédiction na yo satana si asala yo A échange tua bênção que Satanás fez a mudança. bénédiction nkolo apesa yo si basala yo A trop bênção que Deus te fez a troca. nayebi te soki eza na ndeko moko azolanda Deus nga te deu um para me acompanhar. pesanga me sika ozali Tem um bom amém. la profond sommeil Profundo sono. sommeil spirituel Sono espiritual. nazoteya mwana nzambe Nós pregamos para Deus. esengeli na biso tolamuka Esse nós acordemos. na mateya na biso euta Essa ekoleka pessoa passou-se. na kasi na soulevaki trop point car ya prière Falamos sobre levamos todo mundo sobre esengeli oração. tolamuka na prière Temos que acordar em oração. yabe aza na baméthode ebele oyo azopere Tem vários momentos que ele opera. aza na bainstrument ebele oyo Tem azosalela vários momentos que ele